to fuli be fia non afula mi ofula te te e akutulika mafula mate to expliquer o to swana te to solanti to sola Ginette o to sola ndama bete comprend yaya po mdeti yo o sepela te mutu moboye aleki surtout mwana mukie aleka fingo biso mwana mukie aleka fingo nde swaka o comprend et ça là en passe moi mukie finginga parce que bois age mon côté yo mo yebike pota musuna poto la marraine okita age non bois age mon côté am kolope am marié à se respectaka au pia ba maman ba conseil yo leki la marraine nazo s'exprime au bloquer en plus au comment qui si j'ai na vraiment ni titre no komi nazo na lobela la marraine na bino vous avez un problème neto après ngai loko nengena loba pona Nora Digital et nani neso pona Nora Digital aza muntu oyo aza na j'ai la bouche té Nora Digital ce que on comprendre que yena j'ai la bouche ça deux personnes différentes ceux qui j'ai la bouche alingaka Nora et tali j'ai la bouche mais j'ai la bouche pas linga bisonyo Nora peut être que souté mais na comprendre beaucoup misoka bo fingi beaucoup ti komba Nora ko point faible dans et comme ka point faible za Nora po yene mutaza en tête makambo bien nini Nora zakaje la bouche bon moi ça va te pamba pas pour comprendre que ça j'ai la bouche était donc mais bon mais pété muto bo mi azate tu ko ninde botsakana ce qui le problème du Nora ba capture na bino to ça na ngote oui tozala nango biso pe to la famille na ye j'ai la bouche à mon anakate j'ai la bouche na biso maman paradis kuta ba uti likolo akiti kutu maman paradis mais akita mo Chantal Bola mais j'ai la bouche à mon anate okomonika na musika ko mère boni aleki azipi kitenda noir akanga kitenda noir franchement j'ai la bouche à la takamo mwanzamba la meza kano azamwa sa mulai azamwa sa kitoko azamwa sa mwindo azamwa sa bassin kubiso moto tata na musika kutenga ngala bon c'est quand mutu moi c'est qui j'ai la bouche à kano la marraine à tatou la marraine à tatou Ige la star triple nationalité Ige ebiko comme na mbo ebele falon lia Ige comme na mbo ebele Ige mbongo munate ya Charlène omoni on a yebisa ke po tango appelle bengi nga nesi changa bi Charlène na moni na lino bakoti ebele parce que moment na moni ka ba mati wou la marraine mta partager ki yango na bon vidéo na ba mignon c'était ba mignon surtout pendant regarder bon on la biso à peine te 4 sur pas ya Anel comme ta benga ki Anel ka ballon d'or ouais akote pe pas non kasi la marraine na biso do finga ki yo pekisa biso lingi mama finga ki mais le quoi de ça à droit de loba ouais to faut expliquer quand normal pas comprendre que en fait non to soigner albina nga Facebook mo boy ça page la bouche à Josène nani comme ni nani Josène Mondela fille de Wera la fille de Wera finga ki nga bi Facebook ene zala ngati mutasale la asala Facebook yana izaka ngati na ebisi o tina lona na supprimer que na liste ba minga bi yo supprimer nga na bloquer yo parce que nga na bloquer ki po ya supprimer nga po ya mona kanga nga na boy na nga ya mona nga na bloquer ye nga na bloquer na ebisi payer makambo wana yele marana saki oni na kati o nga na longola video nga bi olongola video te parce que video mon ko tikali pa benga Charlène na téléphone nga bi video mon ko tikali zaka Charlène pa ebisa bi longola video wana o te zaki video ali boso assume allô la marraine la marraine aussi c'est en direct qui boit caca c'est en direct merci la marraine à côté en direct kota yangi kati te moni yangi zoni yawi kati ndemo olukanga ngo aussi ça nga batutie donc bo excusez nga ba mina nga vraiment nga za trop ba fan te mais ba ami on est des amis donc de la famille voilà préfet non c'est pernoté Moussa na kanda no mabe to ya sembrier de la sap ma sœur de nous to eka ko expliquer mukie parce que yo boya ki olobite botika to non mais to ko tika boete posa sœur na bisoza yaya tu vois yo kutu la marraine yo ta mususu o monana ba otona ba page mais papa na biso
papa na biso déjà a se respectaka o comprendre jamais kota mibalinga jamais na kolinga boya po so bofinganga bokofinga roi de mon cœur te bokofinga mobali nanga te po bomona non te mobali ya chacha atelemi afinga mutu non biso kutu tofinga ndambula mare na finga ta opia conseil bato bango mo babengaka ye ke la marraine ta lisolo boebelobela alobeli mpe na kati ya lisolo wana biso misusu ta mosusu tokoma respecte en plus to respecter mibali nga mpe makambo na komola nango na ye comprendre que papa ça vraiment c'est un truc très important ya marraine biso moni en fait il faut comprendre eza nini génération eza kutu biso okolo eza génération tutu bana oyo baza partir ba 22 ans 23 ans 24 ans baokomprendre ça mosusu ya mokiti explipe makambo oyo basala nzene neti la marraine aolekele oyo mobo edomo nzambe apesi ye eza elo mobo ezoporte plus na bavie ya bato bakouple bandako ya bato donc na bana na bajeune fille na bamama oyo bayebi makambo te yango wana motu na vie akoka te aza te mais Ginette elo mongo nani alobaka ke nangaki nayebi ke ngo faire remarquer Ginette olinga ko faire remarquer obi pourquoi ngo faire remarquer Ginette ozaki moto ya liboso c'est na ngai ya mami ngemi Ginette ozaki moto ya liboso c'est nani Ginette ozaki moto ya liboso soki même nyonso asalika muna ye Ginette ozaka wana mpona contredit bino bafille internet ye bino bafille oyo enga naleki Ginette yo oza mongo moni nganga na libinza oyebi balibinza bangala baswahili bakongo ekolo nyonso te komanga ministre komana propre na vie naoyeba te ekolo nini eza na Kinshasa eza la salite tangelanga no ekolo eza na Kinshasa eza la salite bamongo po bamongo baoboya baswahili baoboya ekolo nyonso na kini eza Ginette moni propriété mwasi eza yo moko déjà nde baolakisa soki mwasi na ntongo faut brosse faut chambre ndako na ombe tuneza bien ndako nezala bien oke na cuisine osebe un mot dozala baflemme c'est normal okola mukabo sokope ba sentime cuisine non ezali yeso ko Ginette ote ya bisoni konika mino José Nkoloba kutu bongo et donc on a expliqué facile attends yaya parce que déjà mutu po sa vidéo akoluka bongisa place wana po sa vidéo voilà merci parce que poto kuta na te merci tout justement banda konde la te merci tout justement na butu tam en plus Ginette nenga loba na obo ningo bakelino ngana tengi boza tena bino na temps on va na internet c'était pour fio à se respectaka ako va na internet c'était Ginette tu mens. T'es vraiment grosse mytho. Oui, pourquoi? Fille à se respecter en internet. C'était fille à se respecter. Même pas une minute, tu peux regarder internet. J'ai ma petite sœur, Davina, ça on a dans Facebook. Davina. C'est ma petite sœur à moi. C'est propre. Ayebi, bah, j'ai la boucheité. Ayebi, bah, pas jité. Ayebi, parasité. Ayebi, bah, tous les pages à polémique, c'est ma propre sœur. Quand je dis elle-même, Marie-Laure Tsaba, ayebi, ma kamna oloba. Leki nanga Davina ayebi makambwana ayebi te ba obaza kimbebi makamate parce que ba moi ki ba bana ndako Ginette yo 8 ans on va na internet on attend on sala ba vidéo ba tama boma pour le bic oza sérieux oza posé tu cherches qui tu cherches un mec oluka mo balo bala Ginette en plus ça sivone lominoza mukolo Ginette c'est mon oza mukolo Ginette osala ba vidéo mo be pona chrétien ba to internet mais soi disant yo moko mongo oza propre donc yo comment chauffer moi te non chauffer te oh loba non on a expliqué non fin que te non on a expliqué pour ya loba ya chrétien Charlène ngana ebi moi je regarde la fille je regarde tout le temps kita po yo ibanda bo tu chauffer téléphone na téléphone ba ndio fin te non ça ngoti na ngoti makamna na ngoti zaka ni mama mwana na ndio batina ke pa na famille retina ni refurada mais Ginette ni za pona expliquer yena ni abisuto nani la marraine habite fingati Ginette tu veux faire remarquer sur internet mais il faut fingama oui pourquoi parce que mutu nyo saleka na internet a fingama à part que la marraine amta fingama te po anini po la marraine ya la marraine fingama te meilleur la marraine fingami te po anini la marraine aya na idéologie oyo ya kolaksa batu nzela ya bien yoka Josiane na kachote la marraine fingami te yede abandi moni nda bandi soki pe totiki bongo ekepe à lire bato nyonso bando bimata msuna bakamane bafingaka non biso to tinda bino te boleka botala biso so lingo tala nga te bloqué nga olongoni nga bi te Ginette ça va compte faux Charlène on s'est rappelé que depuis na ebiso que ton Ginette ça senga ami après que était na comment ko suspecter Ginette zaki fimo boy en fait à chaque fois na mane ko suspecter non yété pour ayi kando bando loba makambo mo boy bon natiki makambo wana OK natiki mais Ginette na bakabo oleki mutu te na propre oleki mutu te en plus non ozana oleki mutu na mayele te Ginette ozana mayele te Ginette moni auto za certificat dentiste certificat dentiste ba passa na classe 2 ans tu comprends pas 2 ans donc ozana mayele te moni ngosala capture d'écran aux téléphone au document ba système va t'activer comprendre nga mina nga document ba système
Otieboy. Vous en expliquez. Oui, la marraine. La marraine, bakuma na système aujourd'hui bon, na kile tipa ADT yanki pouyi. Bon, na beti bon, na système na ti audio. J'ai besoin de toi demain matin. J'ai besoin de toi demain matin. Ebimi, ça sort. Ça sort, Yango, na beti kake, j'ai besoin de toi demain matin. Ça sort. Et le kasengo ti naza poso na lobby. Naza besoin de commenter demain matin. Et ngo bani Ginette. Tiko finga no ba fi internet ke oh le boluka batana bilimbo keni po lo ba bongo. Le boluka batana bilimbo keni ko luka ba vie na bi. Donc yo za na conseil o pesa mutu na vie internet ité. Po mutu pa na besoin o pesa vie no ezati parce que yo moko déjà suki nani. Natiki chacha. À chauffer. Dictionnaire. Vina ngata nempila. Dictionnaire et pour sa vie sauter Ginette. Oyebo ko maté bo tanga te parce que yo mo déjà bo français na munoko pourri. Siko oyo komela biso na mire wana utu wapi na mutu nao. Wana komo finga. Te na lo bani vérité na finga te na lo bani te ya finga la marraine mobala la marraine ki no tatolière ba fufa minene. Et ça ni c'est l'injure. C'est l'injure ça tato que no le ba fufa minene que le mobala la marraine na tato. C'est pas bien. C'est pas bien, Moni Boy, c'est pas bien. En plus, vous décourager Moutou. Oh, vous avez été abino. Hein? Vous qu'est-ce pour ayote ya neza ke po anini. Pour aluka mobile internet, toi le oh, le bâti que je m'exprime comme je vais. Tu arrives même pas à parler, je m'exprime. Abala déjà. Ayo luka mobile internet, c'était ayote ya. Bat ba changer makamsu to yeba kite to komo yeba on pas la marraine. Qui était sous mobile mobile nanzelo monie voiture soit bien parfumée colingate sur le de mon sabe monsieur de commune n'absous animatrice c'est ça par rapport à la marraine de moni qui baloyenga ko finga ou ça makambo ça sert à quoi ça sert à rien tout ça là et le moment c'est très important au bat ba ko moment là ba c'est là de royaume ngeni ya solo ya yande ya mamingeni pesa leta bisou on t'aime je t'aime ya mamingeni ebi que même mamingeni ba oluke makam force na biso yepeto ya baluke makamfo na moni ba makamo zoleka c'est pas bien ma sœur de moi les qui non minto a commis vraiment aza animatrice il pona ba femme ya mami do ya ko popo la ba on pona ba femme donc to lo belanion so ba mibali o ba onyo ko la basi paparazzi ça va chérie mon mari tu vas aller là-bas on fait vidéo va là-bas